aza la seule chroniqueuse influenceuse na kati ya Congo oyo abunda na ba musiciens. Ça veut dire que musiciens aza bengi ba warrior, ba gaulois, ba spiritas, ba karine baza ba chinois na ye. Aza mwasi oyo photo bete la maboko. Non c'est na nzambe peut-être azu ba manager ya bien ba omi ko manager parce que star. C'est-à-dire que ba muso eko mara pa na ye. Singa pe na yaka wana to ningisaka, c'est-à-dire que ezala inondation. Parce que babiso o poto sila poto kita poto zala nini eza moi passe parce que to yebi remontada des alaka. Na moi bato sali moi critique fort, fallait pas karina la tabongo, za soirée, gade gala, bon. Et simba qui pesa qui bien mais ngapo nanga Karine Fala t'en pe même peut-être de moi soirée no kwa ba reine, no kwa parce que ngi sale peso kitoko. Mais za pila mani za mabete ya kitoko. Wana eza guna mutu tazana guna yena ndinga lingila biloko to ko juger trop. Mais peut-être mutu tazana ndinga moni na makambo parce que ya ami satisfaire na posa na yepi na bato ba sepele ya lata kibongo. Et na bato nyonso ti. Parce que na ngai pe po na nga. Karine aza bilamba ebele. Mo so mutu na fête ezaka mo comme ambrier. On a pour lo la c'est trop cher. Ya bureau ya qualité ya valeur. Déjà ensemble nini robe wana ya versailles il y a ba 2300 €. Moi pas là ti bon pour abdoloba. Po ceux qui bolobi pété Karine linga na principe pété. Abi ke koto wana ke la bana lati o ba koloba. Mais ba critique lati bote fala ta boye yango wana ndi sala ka mutaza la star. Tele ceux qui ba pingisa ke te poza na mobile ne pembeni ya zaina papa. Zaina mobile ne pembeni. Souvent zaina mobile te jale nga ya ta mutaka nga ta na kola. Oh j'ai la zamputer. Oh j'ai na zawana soki kutu te pa nga ya ta na kola. Ta ka kwa mbili ya belle. A chasing abata Shakira. J'ai un phénomène. Il a pas des cartes qui sont des hommes dans la tête. Il a évité j'ai maman Malukoki. Bon caractère. L'idée c'était quoi? Non quand bon le moi si na moi si n'était pas bali mutu na mite. Alexis pe moi si talo pe na TV na mana fi bo so ko si ya mama nzambe bo so pe le na ditona kareno baba babala ina bango esali peni. Oh Jérémie kata kote bo esali nini. Bo ba dozo juger bango ki oh katula soif azala bongo te. Amo sa mamba oloba te. Bo batika esali nini. Bo so ba bimanga ba pe esali nini. Conversation bazo kumela. Esali nini ya yana leke esali nini. Bo so ba lala na esali nini. Pasi nini ba moni. Héritier leki na teva lati mutu alliance. Ata sa engagement ni ki travaille pas engagement na ça fait quoi? Asa yaya na ye ayi pas se pelisa ya yebi qui est carré. Et rappeur asa courageux. Moi musique pour le tonton je ne connais pas, je sais pas pour juger quand battre mais ça sans stress mais ça beau dans la bana peut-être peut falloir on peut être yebi opété peut-être yebi opé musique qui sont monique beaucoup kasusu ko maîtriser yango te ya malobo tu na ba le bati ça va porter parole na bino de bazana ba bambalo de la vie ote bino bo tombola so era parce que beta ke mulanga zoki ça on va banga ndi ngwana siko il a traumatisé rabino il a brusqué rabino mutu il a sala rabino boza ba difficulté ou quoi c'est dit que asa il a ramsey a bouli na ndenge na ye a créé audimat na ye a créé marana ye c'est dit que le loko na miniature les gars on a bonissé pour cha famille na ye pour cha babara na ye pour cha bandeko na ye tout ça na tina la réputation t'écoute et le moi musique comme na mabitumba c'est bien bon mais point oh il a monté pas comme ça musicien pour à ça l'analyse pour nous cha biso ba point mon boy pourquoi ça sopi binois sopi bango voilà sopi bango musique to muna na bitumba te ana kama ka bubu sa ba pona ni oh taneti boyo ebitf et Ramsey je t'aime beaucoup mon frère il passe en anglais j'espère que dans quelques temps tout d'abord na poto na bango merci sur na mona qui aussi plateau sur ya Christine Belenga super Belenga bongo plateau na bango qui top voilà plateau kitoko on va changer le chapitre mesdames et messieurs fidèles internautes tout à la vidéo au botozon à tout juste après.
omitumisa mapamba esi na bosa na yo kala depuis na comprendre ko za mutu mabe oza mutu buzoba esi na bosa na yo na omonoka bakipeleke sa pamba pamba ozozala nango yaya na bosa na bata mabe na facile biki na bwakela mbwakela na bwakela ko mwa 2-3 mbwakela pona zaka na kanda kan na tala ke to niveau moto na koza na kanda te to landa na bambwakela na songa na sepe na ngona osa te pe biki na bwakela mbwakela ndeni yo so pe ka pesa nga kabelanga yo mbalo so mbeki to fana ngana na batebe ba chapsu na miniature so mbeki ba chapsu mbale na miniature so mbeki biso mbale ba chapsu na miniature fana lobi nga pe na fana lobi pe. Voilà, les Ketchupana, témoigné artiste Nabiso Renate Foucault, OAP très fâché, très en colère. Non, on a sonné Renate, hein. Donc, batelo li babebani na nene botai. Parce que bazo chaki babebani na nene botai. Na ebite Renate pe azalaka na muta mabete, nene pas za muta mabete, mais zo bate babebani li nini. Parce que Renate a na vie na ye, nene pas na vie na ye. Bon, je sais pas. Soni soki pa théâtre baleki ebele so soni soki moko pas nene ayebi asali vidéo mpe ya Renate alongoli oyo na page na ye mais déjà so basongisongi tozwi mais eza mpe analyse fo tosala semaine ofuna vandela yango na tuna mpona nini baweleli nini fo basusa likambo azalaka ntongo abalaka te baswali sikola Renate boya banga batanga na bakaleson bangaki batanga na mpo nene pa yango bayezi eyedi ya batv kwa tovana na batv ça veut dire yo osala émission mpona motu wana bokile esa okipeleki nini eloko mabe neno nabengi te nabenga nao bango na kokota nao profondeur te benga iboto Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Bienvenue dans Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité. C'est une émission Mozino à Tobaratu, où c'est que les gens disent tout bas. Merci à Jérémy derrière la caméra, ou à une service vraiment des lignes qui toquent au bout de la chaîne Abisso. Pourquoi pas? Avec Sabino, merci. Bah, vous soutenez des pros de loin, dans ma remarque, dans ma suggestion, surtout dans ma question, surtout sur l'annoncé qui est énormément de dans ma question, vraiment, ils ont vraiment force pour nous recevoir toujours. Nous sommes au morning à bosser de ma caméra sur les alliés. Dans un instant, une fois, les Ketchupana. On va parler de l'actualité, on va parler de tout, sauf rien. Dans cette émission, c'est que les gens disent tout bas. Merci. La maman Jackie des colonnes, 3 fois mère, pourquoi pas Coca fils, retour à Malamou, Nakati Ambouk Allemagne, Alexis, séjour, Nakati Kina, et ça dit vraiment plaisir à trop. Pourquoi pas un peu ça, joyeux anniversaire. Na Fabrice Bitema Moulato, vraiment une année de plus na vie na yo nzama continue toujours pas mbola et ça vraiment plaisir à tout aux azawana pourquoi pas ça soit un grand merci na Joyce Soleil depuis Canada hôtel la vraiment émission au TV Moko batebeli ceux qui Jérémy za même langage nanga fond langa vraiment chananga à côté de Ketchupanda que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Diego Lumignon, bonjour surtout na baïban sur batala rabiso na kati ya Congo Liziba TV notre chaîne. Merci sur notre partenaire local, l'ambassadeur Alain Enoch Tessali, l'ambassadeur Nicolas, là, les animaux, l'ambassadeur obligé, l'ambassadeur faut bouger à la communauté, l'ambassadeur Alain Enoch Tessali, n'a pas sur beauté. Sans oublier encore mon papa que j'aime beaucoup, le boss rêve na bangonioso, rêve wa boss nioso monde, il s'appelle Papa Paul Fikipo, c'est mon papa daddy Paul Fikipo. Ma pasteur Nathalie Fiki pour maman il y a pasteur ma pasteur ce sont moi si ya pasteur maman pasteur il y a pasteur Nathalie Fiki pour maman ndingi na soit communauté baka maman pasteur parce que bon maman ça pasteur Nathalie Fiki pour c'est ma maman que j'aime beaucoup bon on est bakolo FBT agence na biso o kitoko tinaka mbongo na tango uzipeka na tango biloko omelaka te fret makambo nyonso FBT misala nde ya papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo sans oublier encore yaya na ngai sœur na nga mama na ngai ya Gisèle Etati mama Versace Motema Prince Jiko Winer yazali ya moko boso omoni Prince Jiko Winer oleli babiso voyage te likolo ndeni baidone noa tokisolaka yo okende kolalaka yo depend na nga talo biso biokende tone na okende bon et aussi qu'il y a le boss Serge Tata Kibokolo na kati ya Angola babi Serge Tata Kibokolo boîte kitoko zaka na kati ya Luanda zaka moko
na Serge Tata Kibo. Voilà, et que tu parles, merci, on va parler. Encore dans le but de Soso, les 30 Oyo, na kati ya Angola, avec l'artiste Ferregola Jésus de Niance, Bagoloa, Bagradateur, puis à Luanda, déjà na Noya, na Zoya Angola, pour na Bagoloa Nyonso, Bagradateur, tout Bagakati Angola, on a commencé à la vidéo, quand des parce que Ban Angola, déjà pour Zalawana, Emerald Lumpala. Zalawana aussi qui est Belinda Black, Zalawana déjà avant le 30 d'années en Angola, il faut nous faire la Salara, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. On va parler de l'heure à l'âge de cette émission. Vraiment, parlons de l'actualité. Tout ça, on a 10 jours de la Mingi, l'anniversaire, il y a Karim Mokonzi, et puis, tout le monde vidéo circulé, Nima Betty, de Mabiso, Era Ramsès, mais tout d'abord l'anniversaire de Mokonzi. On va parler vraiment à l'heure et à l'âge de cette émission. D'abord, comment un événement, on va rappeler au côté en détail, mais comment un événement, ça vient. D'abord, il y a des Bosniens, on a fait des chinois, merci. Parce que vous avez dit, effectivement, vous avez fait, tu vois, Karine a fait un poto, et ça, on a cité pas naïe. Asala ba fête asala ba makambo oyo e bouja déjà oyo ningisa déjà mokili o bato ba aningisa penza aza fi moko oyo ayebi stratégie ayebi ko créer likambo elobisa bato aza la seule chroniqueuse oyo lelo bakomi ko somba ye parce que les gens na YouTube da batala biso ba somba biso. Mais est-ce qu'il y a des sommes dans la dimension que apota la carrière faut foot apota la et ça veut dire qu'il y a un film ça icône dans monde streaming bah comment ko somba et ça le mort bien au moins il est na ka streaming ba somba ba linga yo c'est-à-dire qu'il faut ça monter ça combo le quand tout le monde ni na ça m'en bezala déjà même ta PC streaming on a valeur c'est l'artiste Ferregola pour le long on ça la streaming Steam ba bien doit visionner yango moni ke lelo pe Karim Mokonzi c'est le moko de fête na yo ba olandi yango tanga na zali sur ménage na lali te pona kozela et les kandeli et ça la ni za fête ko ekangi actualité na ko leka ba concert na ko leka ba production na ko leka ba fête ya ba tebeli na ko leka ba mambo zo sele na kati ya réseau fête ya Karim Mokonzi c'était meilleur et super C'était meilleur et super, mais dans un qui sort tout na yo, mais tout cela qui est venu mais là, tout cela qui est grandeur événement là parce que ça rare comme mon anniversaire mon côté ka billet. Et un nombre de monde à Kati, on dirait bateau à boycotter, on dirait bateau à négliger, on dirait bateau, bah il y a bon côté comme vraiment il n'y a pas de nouveau. Karim soit c'est le logo non ça la mariage tout fait la fête c'est un mariage na zaki mukileto ndaki. Et ben non le poto to non na hiver d'abord. Même si la soirée na ba poto ils rappellent na animation. En plus déjà c'est bon, on moni déjà Karim a chaki ba de toute façon ba billet billet à chaque wana basumba billet épuisé billet et sili malembe calculer nano donc ba billet basumbi catégorie nyonso esili azwi na mbongo nano kari naza nano moto ayebi koluka nano mbongo azwi nano mbongo kote ya babillet oyo asali na soldat oyo atondisi tolongwe wana lisusu batie les streaming au streaming bachaki wana $10 na personne j'espère que je nous calculer $10 na personne batie dimension de la dimension ya 5000 personnes basombi plus de 8000 personnes $10 fois 8000 ça fait combien c'est maintenant ba 80000 pas combien na yebi so bo calculer combien na yebi na pesa c'est raison ça batumi batali yango na streaming qui est déjà ajuyo na betela yo toki na troisième catégorie de soso babambie bambongo susu mbongo mokie paka o ba bamba jour à fête 500 €, 100 €. Faut babambie bambongo non aza riche a mérité yango déjà ba soutenir yeno pour na fête d'abord po yo moko na mutu moko mosombi 5 billets moyeka yo moko mbongo na o atiki ba billets déjà a bénéficier o ba yaki wana zaki batu o pe ya cariste baya. Oh, bah, c'est bon pour naïe. Ça suffit pour naïe. Déjà, bah, chinois, bah, tout mort boé. Bah, black, ça, bah, tout bah, chinois a gagné plus et belé. Bah, chinois, bah, bah, défi. Bah, ça, tout bah, on baza bateau, bah, yebi, bah, makam. Les chinois, moi, sont des billets, ma yaïne, kaye, moko. À ce niveau, Alex, bah, soutenir, y'en a nous physiquement, moralement,
na makambo nyonso dit que Karine c'est bon déjà pour naye o bayaki bazaki bato naye o simbe baya pour eza bato naye yo déjà na kati ya Paris wana déjà moto mosusu aki otala so babebele épuisé esili en plus bamariage mpe ezalaka déjà ebele na kati ya Paris wana bafete mpe ya bafamille mambo ebele ebele c'est bon mpo naye déjà mpo naye déjà aganye oyo alokwaki azwa déjà yango wana soki mokili ezalaki mpe ebele enge ezala mpe sito enge ezala mpe salite enge ezala mpenza kitoko te enge ezala bien eki tupanda na question moko natuna yo makambo lelo Karim Mokonzi asala lelo eza mpona défi kotia bar haute ou soit eza ke boyeba déjà ke Karim Mokonzi soki poto makambo osala lelo eyekamusa bino te surtout bino baproche na ye zelo asi nyonso wana Karim asalaka eloko asika eza te aza ne mayele trop aza mayele trop aza sage trop mpe ayebi eloko aluka mpe atimba fort atimba alafi atimba mpenza ayebi vraiment question na beti befo lobisa bato fo nasali befo lobisa bato cetadire Karim Mokonzi la baronne rêve na bango nyonso to ndenge aza rêve ya mibali ya so rêve ya basi cetadire ke toyebi ye bien cetadire ke Karim moto na kini grâce mbizi succès na poto Karim na kini mais Karim a gagné grâce mbizi Karim na ke poto tisko azo gagné ka grâce mbizi tu vois penza eza nango ndenge kata un anniversaire blog ebele ezalaki remarqué tosenga photo totana d'abord côté ya biema ya Karim Mokonzi nayebi te ntango omonaki Karim Mokonzi alati boye d'abord bilamba ya Karim eza non cher eza très bien moto aza na ndenge na ye oyo amonelaka mpo alata mpo asala ndenge marque na ye bon c'est joli c'est très bien c'est très cher namoni bato basali moko ya critique fort fallait pas Karim alata bongo eza soirée galegala bon esimbaki mpe ezalaki bien mais nga mpo na nga Karim falata na ye mpe même peut-être moi soirée ni lokola bareine lokola parce que enge esali mpe so kitoko mais eza mpe elamba eza mabe te eya kitoko te wana eza guna ye moto moto aza na guna ye na ndenge alingela biloko tokojuge trop te mais peut-être moto aza na ndenge amonela makambo parce que ye ami satisfaire na posa na ye mpe na bato basepeli alataki bongo me na bato nyonso te siko na ngai mpe mpo na nga Karim naza bilamba ebele moso moto ana fete ezalaka ye moko koma ambrie onata mpo lo alati eza trop cher ya biloko ya qualité ya valeur déjà ensemble nini robe wana ya anniversaire yali ba 2300 euros mais so ate moi pour Karim ba robe esimbaka ye so moi robe na ye moi talon na ye moi ni na ye esali pe suki toko su makasi mais il a te kalati mabe na bato bazo condamner eza bango ndi bazo mona oyi ko boya yango to ndima ngo te mais biloko ate ezali trop cher mais côté biema moto aza na ndenge amonela makambo na ye na kozala hypocrite te mpona alobaki non 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 soki mutu na mutu azomona na ndenge na ye nde Karim alatelaki mabe omoni kazaka mpo abiema na abiema namoni mabe te eza kitoko na ngai te eza mabe te mutu neti aleki tu émission nosali na diko folata chemise folata boye me nalati kitoko mais mutu na mutu aza na ndenge na ye azomonela mais oyo kote bato babi falata robe baya mpe na raison kote bato bakumisi ye wana alataki baversasi baya mpe kaka na raison ngai na nyonso wana opesa kaka ke ça veut dire ke omoni star Karim pa mutu moi balati bon mpo kaka boloba po soki bolobi mpe te Karim alinga alekaki na persi mpe te ayebi ke kote wana ke lamba nalati oyo bato bakoloba me bakritike alati boye te falata boye yango wana nde esalaka moto azala star il faut tolobisaka moto olataki mabe olataki bien ça veut dire que c'est ça veut dire que alobisi bato aza madame mwasi oyo aza ya tembe aza moto oyo fale bato baloba kaka c'est-à-dire que bato balali te namoni balive bato bakota ba 5000 personnes ba 3 heures akoti retard asali boye te Paris ezaka Kisasa bayaka balingaka inga na ya retard po bamonanga nde na okoti tomoni Darcy Mbaka akoti mpe na madame na ye tomoni bato ebele tala siko jai wabenga ye mbili ya bele mazili na mokalenga yeba mazili jele ayuka mbili ya bele jele aza liboma aza fol jele soki mpe bapekisaki ete po azalaki na mobali nde pembeni azali na papa azali na mobali nde pembeni soki ozali na mobali te jele ngai ata motakala ngai ata na kola jele aza moto te jai nde aza wana soki kutu te pa ngai ata na kola taka tabi kwa mbili ya bele achesinga Shakira Jael aza phénomène
il a des cartes qui sont des hommes dans la tête. Maman, C'était quoi? Bon, L'idée, c'était quoi? ah non, c'était bien. Au moins, on a yambali nan de konaye. Il comme si bango, bango s'attendre à l'autre. Pas s'attendre na nini. Pas la vie na bango. Mutu dans na makam na ye. Karine fait sa vie. J'ai fait aussi sa vie. Les gens a fille mon oh Karine a tika la ko doser, a tika la ko diriger, a tika la ko kitsa ko. Non. Les gens gèrent la massa na ye. Balinga na ki makasi. Balinga na ki makasi. Les passé neti ya nini. Les passé neti ya nini. Tovai na bango toyebani tuza famille tuza famille moko tomisanaki mingi malgré moto aza confondi na baartiste oyo alingi eza ba domaine eza makambo na bango miko na obenga Jali Mbilia Belt Jali eloko abetaki Jali ide nini nango beti no osinga boye na batero Jali alati bavete robe po so acheka boye pour système emonani j'ai la tchebe pour système emonani non ça là qui bien présence remarquable zaika ngam na zala ki wana po parce que ngasa la Karine surprise na luki rendez-vous na vi rendez-vous te ngana sala surprise mais bana Paris ba banga te nazo ya Paris baleli trop le kecho mena ki ça qui bango trop mais présence peut-être peut-être bouger le quoi ngaza la kité sinon le ba wepo na mi yebi déjà mariage na fête anniversaire déjà bilo esilité l'événement esilité moi peut-être na ya mamba biso ezalati tant na ya la transformation na poto wana ada muta ba forme la transformation la sali na ningi sekeke zongi ça dit que j'aime bien bengi maman Mbilia Belt parce que abetaki manzi na mukalinga yema ya edumange kalinga tentela agel non c'est ça là qui vient tout le monde Jaël tout le monde Batubeli tout le monde Joujou tout le monde tonton Jackie là on Bakali bi kobina te le fils de roi yebi kobina te Bakali azo yebi kobina te non c'était bien sous présence Pia Papou héritier Watanabe wapi après qu'on a concert vendredi samedi tout le monde a anniversaire nous sommes épuisé il fallait nini ezali kini ba eza bongo ite là c'est wata wana c'est ite yendi face à la bongo comment ça m'apporte là un plus belé na makambo na yo otika ete et otika ce que c'est ingrat yebi ki Karine ayebi valeur à Karine et puis ata nyonso wana esalaki Karine ntango amonaki ete ebe esengo amonaki donc kaka baolobaki mwasi na ye mwasi ete pa abali motu nanu te alakisi mpe mwasi te alobi mpe na tv te na emanafi boso ya mama nzambe boso mpe lelo na litao na Karine babalai na bango esali mpe nini Jérémie kata kote bo esali nini po bato tojuge bango ke katula soif te katula soif azala bongo te amnoso amamba oloba te obatika ye esali nini boso babimaka na bango mpe esali nini conversation bazogumela esali nini yaya na leke esali nini boso mpe balalanaka esali nini pasi nini bato bamoni héritier aleki na te balatisi moto alliance ata aza na engagement nini ti tari mpe baengagement na ye ça fait quoi aza yaya na ye aye mpo asepelisa ye ayebiki ye Karine na basuspense boye ezala moment ouverte nécessité mpe ezalaka bete bango mpe batia badate bamise babouge mpe te bafuta bato babiye bato baya mpe bato basalisa mpe bato ba streaming baya mpe siko bakobanga kotia badate baanniversaire mpo déjà Karine asali obakomake tolandi ye te eloko malonga balandaka kaka pourquoi nga nakenda poto 3 fois bato balandanga bamoniko bavisa bapoti bandako banganga basali basala osa bagere oyo kosalika mosala buta liboso bikombe basoto babangaka pikali tofandi bikombe biso banzili ya Congo lisi bikombe biso balengaka leke tu avivaka nini azalaka nini je sais pas c'est-à-dire que batika ete babali mpe na motu mpe te so babali tomona alliance na kati ya paroisse mopesu mpe bapeso utilize Karine aza mwasi avina ye ça fait quoi non Karine aza katula soif ya wata esali mpe nini katula soif eza na bato nyonso mpe oki soki ndozwaka ozwi mpe mwasi moko ezaka nde bosali na bino mpe eza plaisir et ça fait quoi ça fait quoi so aza katula soif na ye Karine tondima na ye ezazala katula soif na ye eta star amisia mamu nyonso kitoko
juste ça paie bien, c'est bon, ça fait quoi? Ah, ça bien passé. On le peut hériter à vie nabino. On le peut carrer na vie nabino. C'est ça qui va bien sûr que zaki mutu mususu ne hérité conseil vendredi ayanga ya te. Et fait que ça carré nyangwa ye. Mutu mususu carré na fi samedi maye concert. Azala seul musique, azala abunda na ba musicien. Ça veut dire azape na la team na ye. Azala seule chroniqueuse, influenceuse na kati ya Congo. Oyo abunda na ba musicien, ça veut dire que musicien azabengi ba warrior, ba gaulois, ba spiritas, ba karini baza ba chinois na ye. Aza mwasi oyo photo betela maboko. Non, c'est un ensemble, peut-être un manager, il y a bien bon comme manager parce que star. C'est-à-dire que Mamoussou est comme un rare panaye. Si on a peine à yaka, on a ton ningi, ça veut dire qu'il y a une inondation. Parce que Babiso, oh, poto si la poto kita, poto zalani, et ça moi passe parce que tu y es remonté dans des alaka. C'est-à-dire que Azala seule fille, oh, il faut mettre la maboko. C'est du Karine Moko, c'est de la Chine. Moi, on a tapé les lots, on a 5 ans, oui, Karine, il y a pas mon sepelana, il y a tout le monde a un TikTok, c'est du Karine Moko. Kobina, kusala nzoto la sabubali, kula kisanda, kula kisabuza, Karine Moko. Vie belette, abonné belette na ba TikTok, mais toleki ba TikTok na succès. Chaque jour vous avez ma page. Pour la mouti de bis, OK ne bis, ça la bis. Et dit que rien à dire. Ngai na robaka bolam na ye, no baka mam na ye, mabe na ye, no roblé na privé. Remarque, oui, c'est bon na robaka. Même sur la TV et ça la gamme toi pourquoi na TV? Mabe a mutu bana ni pourquoi? Bolam le na TV, mabe malwa hypocrisie. Hypocrisie a mutu na ndeko na yo jamais roblé mabe na TV. Donc, on dit que les gens qui touchent. Pour ça, la jeunesse a fallu, on a non net, on a net, il a fallu que des mabés, on a marié ou quoi. Les amis sont des mères, ils gagnent, on va y avoir eu au Canada, pour se contredire. Parce qu'on n'a pas fan. Moi, je ne suis pas chroniqueur, il y a ferré. Mais il y a fan, il y a ferré, voilà. Il y a musique, il y a. Mais ça dit que les plaisirs, il y a une série, tout ce monde pas là. Non. C'est bien qui n'a pas. On a ça, pour ça, qui n'a pas la production. Papa Hervé. On va parler à long et large. Ça dit que Potoana, Tina Kisasa, il y a un à l'équité, dans 4 réseaux sociaux. Malgré vos vies, malgré vos abonnés, malgré ma pitch, malgré ma nabino nyoso, Karine Moko dans un numéro 1. Oui, problème que Karine Moko dans un numéro 1, il y a ma fille, tous les réseaux sociaux. Je dis et je confirme. Numéro 1, Assis la raté. Deuxième Nazate, troisième Nazate, quatrième Nazate, c'est le numéro 1. Vous allez ce qu'on a quoi na bakunion sur Bazali parce que la cahier aïe nous ça pourquoi pas mettre les maboko. Moi soana ati c'est mamouni ça les ara waouh. Moi tu le bizarre ba waouh kaka. Monter ba ça ba succès na hier. Il faut ba maintenant apporter na vie à Karine, on peut des games communauté comme ko yeba pe des games. Maïka ça la donner intention ba 1 million na yeba communauté contaka. Tout cet exemple, diesel vous avez la musique mais cause on a Karine ça diesel boutin de mususu. On a fait la lumière. Lumière papa, tous allez na ça à lumière, so apporter la lumière à terre ku Karine azala, so ku Karine déjà na succès na ye. So peut te côté na lumière ma mona to sangal pour faire bon. On dos ali on dit que si le toza kaka. To beba na ka to so na ka pour na ka to beba na. Ça de nini mais oui. Et que Mokonzi rêve na bango donc on a bras de quelque rêve na bango tu mais bana na dit que na pas ça te bouiller na poto na ya te ou ba na tene poto mo sona ça ça de van nekin bo to sepela rafa na mais bazo ba ngasuna yewa na ba opolati ya kovanda au côté le ba mo mais na kovanda te na kovanda na poto ta mais sona yewa na vanda ba hotel plateau kuna non télé non télé bango nyonso na hôtel tu bani ba force très bien nga na ozo ka bango ti na ozo ka mu nyonso ti avec Kevin na bota mango na makila na za yango na rêve na bango nyonso oya mbata président de la république na président de la république on a ba Paul Fiki pour papa na mbongo wa patron na kali ya zati Paul Fiki na triple billet business class. La fille pose. Ok, Angolati. Ozonga.
Badate, tu badate. Tu badate. Très bien. Tu combien de personnes on a beaucoup dans les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup de carrière, parce qu'on a les cheveux fait ça. Et ça, une mission de bouger le roi à 4. Mais je l'ai fait en 2019, 2018, bouger le canal de les réseaux sociaux. Et ça, un groupe qui est canal dans les réseaux sociaux de l'équipe nationale. Voilà, c'est là. Voilà, Keba, mesdames et messieurs, parenthèse, il y a anniversaire, ou puis vraiment, tout le monde selon, alors large, vraiment, vous commentez, et ça va vraiment plaisir à tout le monde, ça, point de vue, naïe. Voilà, l'équipe, pas notre vente, la mouki, mais t'es ma sola, bah, cause à la net, ara, et tout le monde, ils ont sur era, ou puis vidéo, bazo, babetier, habiter d'abord, comment est-ce que vous êtes bien naïe pour mon nom, puis vous êtes à expliquer. Tout le monde est donné les gars là, je pense que rapper hasard encouragé. Moi, la musique, pour le tonton, je ne connais pas, je ne sais pas. On peut juger quand on bat mes ça sans stress. Mais les soirs à bout, dans la banane, peut-être plus fallant, peut-être à YBOPT, peut-être à YBOP. Musique qui sont au monde que beaucoup de choses pour maîtriser en côté. Et malheureusement, tu n'as pas de bâti. Vous avez porté parole, vous avez des bazars, vous avez des bazars. Vous avez des bazars, vous avez des bazars. Parce que vous avez des bazars. C'est ça, on va dire, voilà. C'est quoi? Il a traumatisé la vie, il a brisé la vie, il a salé la vie, il a des difficultés ou quoi. C'est-à-dire que Asa il a ramsey, a bouli na ndenge na ye, a créé audimat na ye, a créé maram na ye. C'est-à-dire que les locaux na miniature, les gars on a bouli c'est rocha famille na ye, rocha babara na ye, rocha bandeko na ye, tout ça na tina la réputation t'écoute. Et là, ma musique, comme ma bitumba, c'est bien bon, mais point. Oui, il a monté pas comme ça, c'est pour à ça l'analyse. Pour nous, tu as besoin de point mon boy, pourquoi? Pas ça. Mais si il y a un conseil à donner à Ira par rapport. Un conseil à ça, Ira, ça la musa n'est pas. Avec ba risquant ni ceux qui risquent ni ko balukila mutu wana sali Ira bêtise. Na yasa na mutu a lobby. Ouais, alingi. Pour que tu aies des sas barré foula qui est tout monde na Paris ndenge vous tika ko ba global ko lo bawana on a ba bo menacer bo ça est pourquoi tout dans na ba parti pris na yaza mambo ya na ba tuna linga na ko juger mu yo andi mambo na ko juger bo tuna dit habillement kari na bo ko juger ba ko ba bitalati ma betati ma lampe tout dans na azana vision da ebi mambo sale maka dès que mutu abi faut da no bo faut ça be trop condamner bango te pour pesa biso pe ba mayele tant tout ça va macam c'est-à-dire que lui bika katwana tanati il rentre ça musa na Jérémie Chavalilater ça musa na yo alobara na yi asala analyse na yi ana problème mon côté bouger azana problème mon côté oya c'est fali ne mintu romi artiste babi ke mutu ana pas babi mutu ana za warrior c'est fali ne finalement ati batingi batu ko beta era. Je pense pas falloir na audace pour ba beta era déjà ba yuma ba sans esprit pour bazara na poto pour balingaka ba sala ba se faire voir bango peut na posa ya succès et ala na posa ba cheka ala na posa ba yebana parce que vous voulez peut-être era bato ya ba mission ya kumisa bazangi bato makasi ko ba ko menacer pe ligala ba ko choper pour ba ko menacer bazangi pe ba choper vino pe na danger ba soda pe baza ba kasi peut-être Kevin Cheval à Kebendo. Avec un poteau appelle Makangi Paris, on a Kangi Europe. Pour me rappeler qu'il y a un soda, tout le qui est pas là, qui sont qu'il y a à Kebendo, somme. C'est-à-dire que bon, ma bé, il a bon, le cas ma bé. C'est-à-dire que il a ça nous comme ça, na yo, vous a bien en haut, bon, on a un rôle, on a bé, tout malade, c'est bon. Pour ça, on a bon point. On a pas Nicolo. Selon Era Banoro filé déjà depuis déjà Kala. Bon, la Sony. Âge na bino. Bo filé Era bo pese pouvoir. Pas filer rabato mbongo, bo yiba mbongo, yiba saki obeta Era ka pamba boy pourquoi? Pas faire terre. Il est pas aussi à terre mort pour faire à terre yé mort ezala tebi tout mais na solution té. Ida bo beta ndatali gal mo ya geshona. Oyo longi na chaka wela o seka wane bo bo suli na ngona ko comment na ambulance.
gesho abeti bobo abita na bita sadi obeta makaka c'est-à-dire que sopi binois sopi bango voilà sopi bango muziki to muna na bitumba te na kamwa bubulisa ba pona ni oh talenti boyo ebite et Ramsey je t'aime beaucoup mon frère il passe en anglais j'espère que dans quelques temps tout d'abord na poto na bango merci susu namonaki aussi plateau susu ya Kisindelenga super lenga bongo plateau na bango kitoko. Voilà, plateau Kitoko, on va changer le chapitre, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Toute la vidéo au Botozon à tout juste après. Na bwakela ko mwa 2-3 mbwakela pona zaka na kanda kan na tala ke to niveau moto na koza na kano te to la na bambwakela na songa na sepe na ngona sa te pe lobi ke na bwakela mbwakela ndeni yo so pe ka pesa nga kabelanga yo mbalo so mbeki to fana ngana ba tebe ba chepsu na miniature so mbeki ba tsebi so mbala na miniature so mbeki biso mbale ba chepsu na miniature fana lobi nga pe na fana lobi pesa li ba no mawa soni so pe ka pesa nga kabelanga keba na yo nga ko bwakela mbwakela nga mninga na ana niveau mona yo eloko ngana bokola kwa mwana boy keba. Voilà les Ketchupana témoigner artiste na biso Renate Fuku oape très fâché très en colère non pe national Renate te pe batelo ni babe bani na nene botai bazo chake babe bani na nene botai na ebite Renate pe azalaka na muta mabete nene paza muta mabete mais zo bate babe bani nini parce que Renate ana vie na ye nene paza na vie na ye. Bon, je sais pas, celui qui va théâtre de l'équipe de celui qui n'est pas né à vidéo on peut il y a Renate à l'ouest dans la page mais déjà ça va sonner tozui mais ça peut analyse photo ça la semaine au fond vendre lango na tout na pona ni ba weli nini c'est ba source alikambo bazo la fingie yo tel loko yo c'est pas no wana boye vidéo moi nene peso le kababi que non ba na iba kozam tumabe na se to chango to ba no mambo ya Renate Renate ndaya yo sikana yo Renate ndaya oza mutu ya polémique te Renate ndaya kokotisa mambo na réseaux sociaux te nayebi te mutu ni abandaki mais oyo bouger ezalaka oyo ya Renate botia ya Gabi wapi botia tumba wapi je sais pas c'est plana ya Gabi aza mutu ya sembla pe ya kara mais botia ye wapi botika ya Gabi avanda esa bien te bopesa stress esa penza mabe il faut quoi aloba pena te somona ye boseka pene kotia partager vidéo eza mambo eza familial non aza na sauce te faut naluka nayeba eloko nini bazowelela pe songisongi ya tokobimisi na réseaux sociaux nene botai Renate tiano ya nani ya Renate toyoka nene Botozon tout juste après omitungisa mapamba esi na bosa na yo kala depuis na comprendre ko za mutu mabe oza mutu buzoba esi na bosa na yo na omonoka bakipelekesa pamba ozozala nango yaya na bosa na bata mabe na facilité tomoni vidéo na raisonner ka nene azalaka tonga balaka te baswali sikona Renate boya nga batanga na bisi bakaleson bangaki batanga na po nene pa nga tozo mukila Renate abika etika mukoto yana ba TV yango baezi et ya ba TV kwa tovana na ba TV ça veut dire ayo ça émission pour na mutu wana bongele jeton esa okipeleki nini eloko mabe neno nabengi te nabenga nao bango na kokota nao profondeur te benga iboto mais ça fait mal hein ba jeton boye la grande dame la femme mariée eza ngo makambo eleka nango mais te tozokende wapi tolobilango lobi lelo eza retour ya héritier Watanabe okende aéroport tokende kozala tosala interview kuna tosala très bien merci na bato tobolingaka biso merci na ndeko na biso ya cameraman Jérémy Chabani Jérémy nani Ndembo toami mpona Jérémy Ndembo na Congo Liziba esala bien merci na yo Diego le Mignon merci na bayebanso balingaka biso tomona yimba na nsima. Merci les Ketchupana d'être passé na Mozindo. Merci na Nyon Sobotali Biso. Merci pour la force au Pesrangai pour nous toujours. Voilà, merci pour notre courage, ma rima, ma civilisation,
encouragement et ça a vraiment plaisir à tous toujours à Congo les Ivoiriens pour lancer la même sala. Merci à Jérémy Ndembo et à la caméra. Merci à Mignon surtout pour ta ligne. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.